Amen. Cantique nouveau. Apocalypse 5, 8, 10, 4, 11, 5, 5, 7, 12. Amen. Page 3, 27e cantique. La louange
Judas, le rejeton de David, envaincu, délivré de cette somme. La louange et la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force, chacun notre Dieu. Le lion de la tribu de Judas, de la tribu de Judas, le rejeton de David, le rejeton de David. Cantique nouveau. Amen. Amen. Tokoyemba bileli mokili ya se loyembo na libota na Yawe.
santo ezali kati nanga uya nyonso oyo ya likolo esili obanda kati nanga nakolela lisusu te nakolela lisusu te Molimo santo ezali kati nanga uya nyonso ya likolo esili obanda kati nanga
Bluetooth mode.
Moto eza makasi te.
Bluetooth mode.
Amen, Lota. Amen. Tuendelea kama tangu tulio tuli na poka leo na mkana Matthieu to Matthieu. Matthieu chapitre 28 verset 10. Tutangi na kama Yesu Masia na nasala. Amen. Yesu alobi na bango ete bobanga te bokenda koyebisa bandeko na ngai ete bakenda na Galilea bakomona ngai wana. Amen Bota. Amen. Tozongeli pona botu malamu. Tuli na poka lelo na mkana Matthieu to Matthieu. Matthieu chapitre 28 verset 10. Tutangi na kama Yesu Masia na nasala. Amen. Yesu alobi na bango ete bobanga te bokenda koyebisa bandeko na ngai ete bakenda na Galilea bakomona ngai wana. Amen Bota. Amen. Yawa sunga abatela pesa kinya na mtinosa disposer temps pour na koya au sein de la yawa. Oui, tout le monde place toujours toli eza mukanda na Matthieu azaki mukuti sipa azaki républicain azaki mukimabe mais la grâce ou yawa ayaki na ona kasi na mukili ndi ayaki na ko approcher pembe na ye eti ayaba na ko se repentir na vie ou azaki na ngo auparavant. Amen Bota. Amen. Alors la kasi na ngo Matthieu pe abeti histoire ya résurrection ya Christ.
Oui, Christ kuyana na kasi na mokili ayaki pour que ayeba na kobongisa to ayeba na reconstruire mais yawe ibaki na construire auparavant na kasi na jardin d'Eden. Amen bota. Amen. Alors tant que mutu abelisaki, tant que mutu abungaki esengaki ete mutu moko aya o akoyeba na koya kobongisa mais nyonso o mutu ayebaki na kobelisa. Alors Christian yaye aye parlement pour lakisa bato enseignement, aye parlement pour lakisa bato tina ya losamo, aye pour lakisa bato pourquoi mutu esengi asambela. Amen bota. Amen. Parce que mutu aye baki sous loi nzambe te, mutu aye baki sous importance ya losamo te, mutu akendaki kokota na bisika o permetaki te na ye aye ba kokota na kasi na ba endroit na. Alors tant Christ yaye aye pour que enseigner atalisa bato alongola bato na kasi na molili akotisa bango na kasi na lumière na nzambe. Amen bota. Amen. Alors na kasi na ngo nde Christ après avoir yaye kozala crucifié na kasi na croix, dès après kozala crucifié bakendaki na ye na kasi na kunda. Après avoir kokunda ye ekomaki après 3 jours Christ ayebaki na ressuscité na kasi na kunda. Amen bota. Amen. Alors tant Christ a ressuscité na kasi na kunda ekomaki na temps après les jours il y a sabbat, le lendemain le premier jour il y a semaine, Marie de Magdala na Marie mususu bakei na kasi na kunda pour que bakende kofre to kotika malas ndenge ezaki d'habitude na kasi na Jérusalem. Alors que na kasi na bango bakomi liboso ya kunda bamoni ange asaparaître liboso na bango. Alors tant ange asaparaître atuni bango bozoluka nani ndi bango réponse ezaki ete toyekoluka ozali Christ. Mais ange amei kotalisa bango alobi mutu bozoluka aza lisusu na kasi na esika te, aza déjà ressuscité. Alors na kasi na bino bokende koitalisa na kasi na badisiple na ye ete ye akoyeba na kopresete bango na kasi na Galilée kuna nde bakoyeba na kokutana na ye. Amen bota. Amen. Alors kolongwa ya Marie de Magdala kokende bango na kasi na nzela, Christ aseparaître na kasi na chemin na bango ayebisi bango bokende koyebisa bandeko na ngai. Donc ya saparaître liboso na bango alobi eloko liboso alatalisi na kasi na bango bobanga te, mais bokende kotalisa epa ya bandeko na ngai bakende na kasi na Galilée nde kuna bakoyeba na komona ngai. Amen bota. Amen. Alors na kasi na contexte to na kasi na histoire ebekami elingi kotalisa nini. Oui, tomoni mutu asambelaki, mutu akendaki na kasi na église, mais mutu azalaki na kasi na endroit te, mutu azalaki na kasi na route na yawe te, mutu azalaki na place précis o yawe aprécisaki te pour que asala rencontre na peuple na ye. Amen bota. Amen. Alors na kasi na ngo Christ azomeka kotalisa eza na histoire ye aparlaki esengaki molimo eya pour que eyeba na koya kopesa bososoli na kasi na écriture. Amen bota. Amen. Parce que balobi esprit to zoto l'écriture ekoyeba na koboma mais esprit ekoyeba na kopesa ezali sagesse. Alors à travers sagesse oye na kasi na lobanzambe, à travers l'homme de Dieu na parole oye amemeli biso nde na contexte ekotalisa ete na kasi nango esengaki ete yawe afixe lieu na kasi na lieu oyo yawe akofixe nde na place na kasi na lieu wana akokende kose rencontrer na oyo ezali bandeko na ye. Amen bota. Alors pourquoi abengi bango bandeko na ye? Parce que ayebaki na suite de temps ete na kasi na ye bandeko oyo bakobengama bandeko na ye eza rien ke oyo bakoyoka parole oyo ye amemi na kasi na mokili. Amen bota. Na kasi nango foule nombreuse balandaki ye, na kasi nango bato ebele bayaki koyoka, mais mise en pratique ya enseignement oyo bango balandaki pa Christ ezalaki te. C'est pourquoi Christ atalisi na kasi na Marie de Magdala, na kasi na bango babanga te, mais bakende kotalisa na oyo ezali bandeko na ye baki na kasi na Galilée na lie wana nde bakoyoka na korencontre na ngai. Amen bota. Alors lelo pe à travers le banzambe, à travers sagesse o l'homme de Dieu aye nango aye kotalisa biso ete ekozala susu na bandroit oyo tokendaki te pour que tous se rencontre na yawe, ekozala susu na kasi na baeglise to na kasi na baville oyo tokendaki to na kasi na basynagogue oyo tokendaki, ekozala susu na kasi na lieu te. Pourquoi? Parce que soki totali na temps ancien Israël babandaki kokende na kasi na
Bethel. Alors la casse na Bethel zaki na lia Siloé kuna ni bande ko kele ko se rencontrer na ya à travers ba offrande ba bande ko kele ko offrir mais comment qui na casse na temps ba kota qui na casse na idolâtrie. Alors tant que ba kota qui na casse na idolâtrie ya avec qui na ko choisir sous zaki lié wana te. Amen bota. Mais ya toujours en est ko localier oye akopola pour que asa la rencontre na bande ko na ye. Amen bota. Pourquoi a parlé et pas Moïse alors et kozala ici comme ko oya osame na bino akopona. Alors la casse ne sikana nde akotsa ozali kombo na ye bino nyonso bokoya wana pour que bosala ozali volonté na Yahweh. Amen bota. Parce que la casse na lié oya akopona akolongola ozali idolâtrie. La casse na lié oya akopona akolongola ozali ba pratique démoniaque. Pourquoi? Parce que mutakina na casse na église tandis que mutu azoluka ko pratiquer loi na Yahweh na mutu akina ko sala loi ozali satanique. Parce que la casse na loi na mutakina ki na casse na synagogue to na casse na église mutu afukamelaki ekeko mutakina ki na casse na église mutu ataki espoir na ye lisusu epa na Yahweh te mais mutu azwaki espoir na ye ati na casse na mutu. Amen bota. Alors tant que tokina na casse ba pratique voilà ils a lié au Yahweh akonaki te ils a lié aux aki choisi par Satan pour que libota na ye Bible na koya ko sanjola na casse na sikana mais ngala toujours grâce à travers l'homme de Dieu na lié au Yahweh a choisi. Pourquoi? Parce que alobi na casse na sikana ils a coupé par des fleuves d'eau. Alors la casse na sikana ndi akodumisa ezali libota na ye pour que Bible na ko sanjola ye na kimia. Amen bota. Amen. Alors la casse nango de Christ alobi na lié oye apopona a préciser bien alobi boye sabango ba kendi na casse na Galilée. Oui na casse na Galilée eza ville eza na casse na Jérusalem. Alors lelo ngala to beleni na casse na Jérusalem spirituel na lié oye apona ki lelo eza sus na Galilée te mais lelo lié oye aponi nde eza na casse na mboka ya Congo. Amen bota. Parce que la casse na lié anda alobi bokele botali sabango ba kendi na casse na Galilée una nde bakoyeba na koya komona ngai. Oui lelo pe na casse na mokili lelo pe na casse na monde eza na ba bazoluka ba se rencontrer na ya mais à travers le ba oye à travers parole oye à travers l'homme de Dieu na moto na casse na bososole ya molimo dit à comprendre ete Yahweh asi a choisi lié oye à se rencontrer na bandeko na ye. Amen bota. Alors la casse na bandeko ba parla ki nde ezanga na otobelemi na casse le banzami ngana oto pratiquer loi oye à travers l'homme de Dieu na casse na pratique nango tant que tu pratiques la casse na sincérité de voilà toza bandeko na Yahweh. Amen bota. Parce que moko a préciser alobi soki bolingo bozala bami na ngai bosala o ngai na recommander bino. Alors lelo ngana to na casse le banzami to eko pratiquer non loi ou eza commandé par moto mais to eko pratiquer loi ou eza commandé par Yahweh à travers l'homme de Dieu. Amen bota. Alors ça les fort ete na casse endroit ba parla ki de Galilée eza ba ville au place nyonso loba ezali de eza image ya Galilée. Alors Nouvelle Jérusalem de eza o lelo liloba nzambe eye à travers l'homme de Dieu. Alors la casse nango to eko se rencontrer na ya. Pourquoi? Parce que eza les sous moti na mité ndenge atina ki ba prophète na kala mais lelo ya yemoko akiti à travers l'homme de Dieu aye ko se rencontrer na bandeko na ye o bazaki perdu na casse na enseignement na casse na mokili o bazaki perdu na casse na ba chemin ezaki mabe mais lelo à travers l'homme de Dieu ngana to eko se rencontrer na casse le banzambe pour que Yahweh atala ozali bileli na biso pour que Yahweh atala ozali douleur na biso pour que Yahweh atamsa biso na casse na chemin na ye. Amen bota. Alors la casse na ngotan yo oye na casse na loi eza choisi par mututé mais eza choisi par Yahweh. Alors la casse na ko la crainte na casse na yo ko la difficulté mais na casse na yo landango la sincérité pour que eza lié au Yahweh a choisi azota musayo selon pensée na ye et non selon pensée ya batu. Amen bota. Parce que to sambela ki to kinaki selon pensée ya batu to landaki pensée au pasteur atalisaki mais tant to na casse le banzambe to yeko sala pensée ezali ya mututé mais to yeko sala pensée na Yahweh to yeko Sanjo la ye na lolenge oye abomisaki toye koyemba ba kantik oye abomisaki uta na kala ete bandeko na ye tango ba ko se rencontrer na ye ete ba na koyemba ozali ba kantik wana. Amen bota. Alors la casse na ko za na crainte na vie charnelle na casse na ko za na crainte na difficulté oza na casse na mokili isa normal tant que Christ a passé par difficulté wana tant que Christ a passé par douleur yo pe tango ye oye na lié oye a choisir apota musayo selon ndenge Christ a passé. Amen bota. Douleur oya pasaki nango isa douleur wana yo il faut se rencontrer nango parce que
yango nde eza koprépare yo mpona kozwa ozali vie éternelle. Amen bota. Amen. Parce que Christ asupportaki douleur, yo mpe eza na capacité ya kosupporter douleur oyo Christ asupportaki nango. Pourquoi? Parce que ayebaki mai oyo eza na kasi na ye eza mai oyo ezali ya mokili te, mais mai oyo eza na kasi na ye eza oyo euti na kasi na mboka na Yawe. Amen bota. Parce que tant que ye na kasi na mokili alobi tata aza kasi na nga, nga naza kasi na tata, demain mpe alobi bai oyo opesi nga naza na posa ete bazala bomoko kasi na biso ndenge yo oza kasi na nga ndenge nga mpe naza kasi na yo bango mpe bazala mpe kasi na biso. Amen bota. Alors lelo mpe yo oza na kasi na loba Nzambe, oza na kasi na tolo na tata, oza na kasi na maboko na Yawe, osekete te mpo na vie charnel, obanga mpe te na etumba nyonso eza na kasi na mokili, mais ezala toujours na kasi na foi, ezala toujours na kasi na persévérance, ezala toujours na kasi na douceur, ete Yawe akomela kopesa victoire na kasi na yo. Amen bota. Alors ndenge apesaki victoire epai ya Christ, demain mpe na bato oyo balandi chemin na ye, demain mpe na bato oyo baye na lie oyo ye achoisir na kasi na mboka Congo, demain mpe bato baye na kasi na parole oyo ye à travers mowumbu na ye, bato wana mpe bakomela kozwa victoire. Pourquoi? Parce que bagarde commandement na Yawe. Pourquoi? Parce que bagarde ezali kombo na tata bapesi yango honneur na kasi na mokili. Alors na kasi na honneur oyo pesi na kasi na kombo na Yawe, Yawe mpe akozongisa honneur wana na kasi na yo, même si na kasi na yo te, même si na bana na yo bakobénéficie na honneur oyo Yawe akobana korécompenser na travail nyonso oyo osala na kasi na lie oyo ye achoisir. Amen bota. Alors eza parole ya Christ nde atalisaki na kasi na Marie de Magdala bakende kotalisa epa bandeko na ye bakende na kasi na Galilée nde bakoba na komona ye. Lelo mpe Yawe alongoli yo na kasi na bandroit ozalaki, alongoli yo na kasi na bisambeli oyo ozalaki, amemi yo na kasi na lie oyo ye achoisir pour que ose rencontre na ye, pour que oyeba oyo ezali volonté na ye, pour que oyeba pensée na ye ezalaki nini kasi na yo. Alors pensée na Yawe kasi na yo ezalaki ete oyeba na kosanzola ye, pensée na Yawe kasi na yo ezalaki ete oyeba na kotambola na kasi na loi na ye. Amen bota. Alors loi na elie lelo à travers l'homme de Dieu, ça l'effort ya kotambola toujours na kasi na loi na Yawe, ça l'effort ya kotambola toujours na kasi na précepte na Yawe, parce que yango nde eza mai oyo ekopesa yo victoire na kasi na mokili. Amen bota. Yango wana togarde totala misala Yawe abatela apesa kimia. Amen. Amen. Amen bota. Amen. C'est vrai, tout le monde batalisi biso Christ batalisi biso kunda. Kunda ezali esika oyo bakundaka bato. Or na kati na Christ baye kotalisi biso biloko misato. Christ bakeluke na kunda, ange abimi ayebisi bango boni bino bozoluka mutu na bomo ekati na bakufu. Amanifeste susu maloba lobi awa azali te, bokende koyebisa bandeko na ye rendez-vous eza na Galilea. Amen bota. Amen. So totali kunda ezali esika moko mabe, mutu akufi bake bakondane ye, batie croix, basipiki ye, bamema mpe Christ batalisi mpe kunda. Mais ntango ya kitai kuna Yawe manifestaki mpe kunda esekwaki, kunda efungamaki, Christ abimaki asekwaki. Et ntango asekwaki raconte tozali na 3 places, to tozali na 3 églises. Église ya moto ezali oyo bato basambela na lokuta pesa peso pambolama, veille de prière, jeûne, bazosala ngo na bomoto. Église ya Satan mpe ezali esika bato bake batie bikeko, esika bake bazofukamela moto, wana babengi yango église ya Satan. Libota amen. Amen. Ce qu'on raconte na Rome de C esengaki tomona en bon endroit nde toye komona liloba na Nzambe. Au 3e église ekotika place na liberté. Yango moni liloba eyekolakisa yo olala pongi na ndako na kimia na tongo oya kokoma na temple. Amen bota. Amen. Kunda eza watu bato balingi nganga baza na kati ya kunda, bato bazokota na église na croix baza na kati ya kunda, bato bakota kosemela babikeko, bato bakende na église kosala posa nzoto bazali na kati na kunda. Mais alisi toyembi Yesu aye mwana na mpate,
akiti na nguya ya molimo mosan aye kolakisa nini batei basakoli bandimi tobondela tozwi lobiko amen libota Amen. raconte lelo Galilea tokobenga ngo eza nde toyembi na kati na Samuel na mukanda na Samuel na kati ya bakantiki toyembi bibale na mai emonani bitongelo na kati na mokili ezipolami ona pamela na yawe na makasi pamela ye na makasi verite bimi epesi somo na mokili epesi bulyeku na mokili yango moni mokili baza na kanda yango moni mokili balobaka baye kobotolo bandimi na biso amen libota Amen. oyo bandimi baza ya moto te bandimi baza ya yawe eye koswazir na kati na mokili banani bakoyeba mabe batika yango balanda malamu banani mpe bakoyeba malamu bametre yango mise en pratique yango kriste ntango bakende koluka ye epa baboti na ye menini yaki kozala abi tata na ngai mama na ngai ndeko na ngai to yaya na ngai to leki na ngai oyo bazoyoka parole nazokoensegne ndemwe mpe na liloba moto okozala mwana kriste moto okozala ndeko ya kriste moto okozala mama na kriste moto oyo azometre mise en pratique parole oyo tovandeli awa amen Amen. amen libota Amen. me moto aza motyoli so toza na liloba ezotuka nanu so toza na liloba ezodute nanu so toza na liloba ezondima nanu te so toza na liloba ezomona nanu bapasse temps ça veut dire oza kolekisa ntango ya pamba na liloba ndima yango salela yango mise en pratique nde okomona loboko na ya amen libota Amen. so nde tosali bongo nde tata akoba nde koprotege biso wi tozalaki na mokili na kati na mokili bokaboli ezalaki wi tozalaki na kati na mokili kuna koyina na ezalaki wi tozalaki na mokili kuna kobomana ezalaki me ntango liloba aye kolakisa biso pression ordinaire apekisi koboma wi apekisi séparation wi alakisi biso bolingo na kati ya bolingo wana esika eza mabe ebongola ekoma malamu amen Amen. liloba aye alakisi biso bolingo wana parce ye kosipa koyina elongwa bolingo evanda omoko ezala kimia likolo ekana kobila na kati na libota na yawe amen Amen. amen libota Amen. so tosali bongo nde tata akovanda na moto nyonso so tosali bongo nde tata akotambola na biso elongo kolo akamba kolo abatela asalela moto nyonso na nzoto mpe na moko na molimo amen Amen. toli na mokuse yango wana tosimba tosalela yango wa mbulu eke ezali na kati na mokili wi na kati ya mokili manifestation mabe ezali wi na kati ya mokili soki otali koyinana ezali kobomana mpe ezali me ngai na yo epesi na losambo tozwi parce losambo tozwi elongo biso na pasi na nzela ya nzoto mpe na moko na molimo amen Amen. elomamaki bien mwa basecteur koningana ezali basecteur mosusu bapapaki bapolisier oyo baye kozonga na wakati batrankina na nzoto mpe te na motu mikolo akamba po ete kimia eyeba nde kozala na mosuni kino na molimo amen Amen. kodévoile mabe emonana po ete makambo nyonso etambala na kimia bayike mpe babundanaki koluka kokale bato na ndenge moko ya mabe bakangi mpe bango misato me mabe eza koyika na kana mokili omoni lelo ndeko ake katako motokere bake babomi ye babwaki na nzela alors faut kozala prudent ntango ozotambola faut kosenga mayele ya likolo kolo atambusa yo po ete likama ekoma te po ete mabe ekoma na kati na sika te amen libota Amen. tobatela bana baepidemie eza makasi badiare bavomissement bamalaria mpe ezotumisa bato makasi bakosukosu eza vent nde bambula ezobeta nde ezokitisa badouleur wana po ete kimia ezala na mosumiki na molimo amen Amen. toli yango wana tosimba tobatela yango mayebisi lobi toza na salongo justement na RTNC mage tozokoannonsaka salongo omoni samedi mbule mikolo asimba kaka olobi mpe matiti elongo na kati na sika amen Amen. o amen libota Amen. so tosali bongo ekozala mpe malamu likambo mpe ordonnance okipe yango po ete makambo nyonso ezala na kimia ntango moto atungisami azwi traitement ekozala mpe malamu na nzela ya nzoto mpe moko
na molimo. Amen. Amen. Totelemi mpona la ville sainte. La ville sainte. Apocalypse 21, 23. Page 110, 112e cantique. Amen. La ville sainte. Amen. C'est vrai, tout comme na suka, tout comme na Lobi tout le monde n'a pas na salongo. À part ça, dengue bandeko wana tolobaki bien. Na bandeko malamu te ba comme na kate sika. On a ko kalibat. Baza ko continuer ba eve na bango. Ni yawe nzam na bomoy ay bandeko tshelo boko. Wite kimia e bandeko za msukuni molimo. Amen. Amen. Bate la paix babilamba, sukuli bilamba. Surveillance bilamba ezalaka. Parce que ce monde ça m'appelle bat bando bung se bilamba. To bando luka bilamba bilamba ezomona na te.
eza komanifeste mpe makasi circulation ezokoleka makasi na kati na mboka bato bakoluka kobungisa bilamba mingi bato mpe bakoluka kobungisa mbongo mingi me yawe nzambe na bomoi ayeba nde kobatela po ete kimia ezala na mosuni kino na molimo amen Amen. tozwi nsima tone mpo na yawe mobate na mabota batela libota pesa kimia na mosuni kino na molimo yawe nitando nyonso ya mokili mobimba yawe kimia likoleka na kobila ya ata libota basili kosanjola yo mai mazalaki na kala balukaki yango na basakoli na batamayeli bwana esili koya travers sa grandeur oyo aye na mokili mobimba aza koyanganisi loboko na tata po ete bato bayeba nde kokomprendre basusula sala na libota elongo oyo babelemi na kati na sika na bakomite baya mosika baya pembeni yawo loboko na mobali mpango ekana kosala ngo na nzoto kuna na molimo tosengi bongo na komikini na kayete bobi amen Amen. boboto na tata eza na bato nyonso Hallelujah. Yeah.